ngai na kambelio na zu na église na ngana bima et puis na banzela ba deoi mbongo ya mowei ou bile matanga toleka ngote nga mutu na bengi monsieur Félix Wazeko na bina allo a répondre nga bi na ndako nzambe na bango balelaka mowei te chaque Congo ayo kopesa nga mbongo na maboko $500 na tuni chaque Congo ya nini $500 oyo chaque Congo nenga bimi na porte lo pango ndire bazula na ba mutakaboli ba mbongo na yali président Dio Salemba oyo na benga plus de 6 fois tangu chaque Congo apesa nga $500 on a pona tuna e kulutu makamba mbongo ezali nini nazoba au nom du Seigneur nazoba na kombo Yesu Masia o tuna bimisi awa Philippe Jazoko il faut respecter les dia miss banzembo azana ngo il faut respecter Mbilabel ba Beyanga ba Nairobi il faut respecter grand-père Bozi na banzembo de A Z ngamando kutenga na musique Adrissa Lobi même na mbongo ba pesa ki $100 ba Adrissa wana bazala ko ndeti ba batu mo ba incorruptible bazawana Adrissa Lofombo kosala couple na bango te so a rolia mbongo na se makelo basu tolia ki mbongo ba manda chante wana deux fois te ba bazalo ko la ba do bazalo ko ba mbila bole mbongo bisika bo se marote ngana zaki na ngana infiltré compliqué ba petit wana donc moni yango moni salami mbongo na sepeli na ndenge Adrissa Lobi moyoki komo na ngana katite donc passe na biso yango wana ba bazoli même mbongo ya matanga siko ya nzela siko basala ngoni ote mbongo mo par exemple ote pona bekol mais tu n'auras jamais biloko wana. Je préfère encore vous payer $1000 na bengi famille na bango na bi tala 1000 ba pesa na do Salemba yango. Ozomona. Baksa mbongo na famille. Wana kute go sauver yo. Ba décorer te mbongo décoration ezate ba sengi biso $6850. Gouverneur a lobby merde. Mais je viens de remettre la somme de $25,000 chez monsieur Adio Salemba. Au moni bino ba artiste tant to banako sunga bino te boko bando mona biso mabe. Bon, on a biso mabe, bon, on a biso mabe. Alors, $25,000 wana esali nini? Nabi non, biso to moni yangote. Albi non, bokende, allez-y demander monsieur Adio Salemba. Merci beaucoup à tous les chevaliers de la plume de l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Encore une fois de plus dans cette belle émission Face à la presse, une émission conçue par nous les professionnels de médias en ligne. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des artistes musiciens bourrés de talent au nom de Koumou Manda Chante. Avec lui, nous allons essayer un peu de développer à ce qui concerne la thématique des détournements de fonds qui a été loué pour l'obsèque du général Defao, à qui je dis déjà salut Koumou. Ouais, bonjour mon frère. Koumou, quand même, à Longola cache pour que Boyeba. Koumou, première question, Zali. Pour le respect. Pour le respect. Et puis, première question, Zali, la manière où Boyeba n'a général Defao, quand même, Batoubaïba histoire. Bon, merci pour la question. Na personne de Bandegogno, Subaya, Batiki, l'occupation à Bango. Baye pour sauver l'intérêt de Mboka na Bango Congo, Mboka na Biso Congo. Na pesi bande gonyos ba aller en beauté na pesi na suite bango ba bonne année na ndenge toza na plateau. Merci. Motuna na weza motuna moko très bien. Ngai na kutaki général des fois on a kata musique na Congo. Et puis tant on a yé bandal, je pense que na botaki courage ya kupusa na pemene na ye à l'époque azo répéter na makanza. Alors ma approche est facile. Liboso, toro mone azo na njili pa ba kulutu na biso ya Bwens, que son nom repose en paix, ya Bwens pa kufa. Awa na njili pa ba Toussaint Bwens, to kuta na ye, aya rapena serge musique to kuta na ye. Mais na ko kangama na ye bena bien na wenge. Tango na koti wenge. Donc, koyeba na ngana ye, akitango na ye wenge. Merci beaucoup. Selon ba rumeur tozwa que général Defao azalaki moko ya ba partenaire ya wenge ko soutenir bino même membre bilamba ko pesa bino ba orientation. Si parce que azaki na leki na ye moko wana na kati ya na kati lisanga wenge leki na ye o ndeko na so Adolphe Dwengezi. Adolphe azaki leki na ye pire petit na ye. Alors le gars Adolphe pas ngaki ma basap vie na ye pe ma basap donc a comment que plusieurs même vie na ye na kati pe ya wenge pour ne déroulement on a à l'époque de Rolatana de Omrana. Donc merci beaucoup à tous les chevaliers de la plume encore une fois de plus. Koumouto Kotina vif et sujet Nabiso. On va commencer quand même par l'actualité et puis te rechuter à ce qui concerne Banaoki. Actualité, ça pour imposer Biso.
25 000 dollars. Tolingi toyeba 25 000 dollars au ezo lobamake imiko union ya ba musicien congolais bolier oyo ba besoin 1 000 dollars au bolier wana source nango eza ya wapi ba msuba lobi gouverneur ba msuba lobi ministre culturel mais yo moko za témoin oculaire source nango ita wapi. Bon, merci na mutuna na yo ileleza kati ya mboka ya boye musique taba talentier musique niveau ya ba kombo ba grand maître franco musique niveau ba grand maître Seigneur Rochero Taboulès, musique na mboka ya papa Wemba, musique ya mboka oyo na biso mon frère, eza musique moko imatsa biso na imatsa mboko na niveau makasi. Et na senga l'état merci parce que ba dirigeant ba sali biso honneur, ba kundi général des fois on a honneur parce que là pour la première fois on a côté musée na moni ninge ba saki décoration vraiment ba kundi des fois on a honneur ya ça. Pour na motuna na yo ya 25 000 dollars. Tongo ya mercredi chaka kongo na 8h30 à Benginga. Alobi na manda gouverneur azo yamba biso na tuni ye wapi awa na ndako na ma campagne ngabi me bongo bolobi on ga la hâte comme ça. Bon, na komba gouverneur na respect na yeti pas gouverneur. Na kutana bandeko et avant na ye na tuna ki na téléphone. Na lobi est-ce que ba famille a des fois au pe bazali alobi oui. Nous avons azali nan de comme comme les Chirac ngabi oui na bi Chirac parce que na zakana Chirac na général de FAO mikolonyo soto na ofana ba nazaki déjà content na ya et nazana li solo ya kati ya imikote nazaki membre ya imikote parce que imiko zaki association moko salama na kata mbuka oyo mobutu mta créer kango mais nga naza membre ya imiko na mboko lelo te parce que imiko za rasute bon na kokoma to koti pa ya gouverneur na moni famille de FAO na moni pe ba musicien na moni kulutu nanga Ser Mbilabel na moni kulutu nanga Redia Misi na moni kulutu Musu Jado de Cambodge président Dio Salemba a Chaka Kongo to fandi Adolphe abenga na téléphone na bisinga boza ba gouv oso komia nga bena sina komia Adolphe pala ndibiso aye to solo la gouverneur bato bazaki na parole au bana gouverneur na miso assistant na Blaise Buyeye bato bazaki na parole balobi na gouverneur c'était oyo Redia Misi abetaki ezalaki gouv tolingi to yembela defa ona place des artistes tolingi to betela musique na place des artistes famille pesengi bon oncle ya defa ozaki na biso bi biso tolingi pe na makanza kuna famille sengi pe big star betaka chaque jour akam to kelaki pa ya général defa ngwana famille sengi et pas ya gouverneur pardon to kenaki na ngwana et maintenant famille sengi bakunda defa ona qui sent gouverneur arabi en tout cas ne to aller na moya lelo cimetière na nécropole ezana ba musicien nyonso ba jaki biso na mboka à l'époque ba qui même na papa wemba na loja ba boyaki ba jaki biso à l'époque ba le même question ba comme cimetière na ba sala ngona kikuti mais gouvernement boyaki mokonzi na mboka awa depuis tozana bino mokonzi araso botali après ça transport les arrangements obligatoires mais en cas signe moko ya symbole Santini ngobela gouverneur na biso mboka apesa ki biso transport et to kabola gango ego na deux membres de famille na 8 personnes to kabola gango ego transport et merci parce que Santini ngobela batu bayebite na kata Kinshasa ou na kata Congo azali nani na musique Santini ngobela zako mutaki mutafana na tabule ya saki ba production ya papa tabule Santini ngobela azali mutu azaki producteur ya Carlito Lassa o le azo sambela nzambe pona Congo donc ayebi ba musicien ayebi musique ya Congo. Organisation ya imiko oyo tuninga wa bango mutu baza ba coordination na kata coordination ba keko beta mikana na bango nde o esenga ki ba misa montant ya 25 000 ngai na ba sœur ono ba Mbilabel ba Redia Misi ba grand-père Bozi Boziana to yebaki na biso kutu et le côté de mikande continue na hôtel de ville pour ba misa 25 000 mboka oyo na kata mboka oyo loka bomoni boye tout le monde papa wemba kufa ki bomona ki bataki podium ba orchestre betaki na bandi ngana bino to yebike na kata logistique ba misaka mbongo moko ba pesaka ba musicien au moins $100 ya transport pour na orchestre rubrique wana ezanga raté soki musicien moni na kufi ngai na participer na ba mingi ya mboka na ba kuluto ba précédé biso ba kufi o bande ko ba kufi nazaki moi témoin mo mebele
mais na yebo mona makambo ngo tangu Kinkesere mena ya kufike na kati makambo ngo bambongo etikala kana ba poche bato alors na baki na kozaka suite parce que ngai na kambelio na zuna na église na ngana bima et puis na banzela ba deoi mbongo ya mowei ou bilé matanga toliaka ngo te alors 25 000 bimi biso pe toyeba na biso te to fani na biso ngai mutu tangu na kei na structure na sala studio esika moko na pauvre de fao que son âme repose en paix awa na 20 mai na kuti Chaka Congo na ba journaliste moko ya biso ya Kinshasa awa mibale na kata studio mosika te na moni grand-père Bozi Bozia na ye likamuni na vie ono nzembo linga sa ma pona de fao ngata bongo basoli yango te kaka boye basoli pona mbongo te basolaka pona koyeba bakobenga banani bayemba et nzembo ebanda déjà nzembo ebanda et puis tout d'un coup ngana ye na kuti nzembo siko eza na bato oyo bakolela defa te entre autres ngana bino il faut tout mona ba kolo na mboko baleli defa nazi audace na numéro na ngana bengi mama chala mona nazo pesa ye respect sikazali natangi komoni na nenga bien na bengi ye pona bana ser to structure moko salami awa pona koyembela ko sala hommage na defa alobi manda abo benga na retard bondenge ni bo benga ngalobi na koya ser ba to lobi nango aye ngamu tuna bengi ser mbilia bel na lobi na ser mbilia awa toyemba defa yo yemina defa toyembela defa yo yemina defa mingi na featuring et on a bien koyemba ser ba aye sans condition nzembo pe comme le étape ngamu tuna bengi monsieur Félix Wazé qu'on a vu na allo na respect kulutu awa tozoyemba nzembo defa o tinlenga numéro na yo ko uti poto numéro na tinlenga ya Paris o tinlenga numéro na Kinshasa on a bengi yo yeba ke tozo yembela defa a répondre nga bi na ndako nzambe na bango balelaka mo weite donc ako soki kutu na yebisi yo manda yo ko na koyemba te donc nga na koyemba nzembo wana te na ndako nzambe na bango baboyi donc eningo lobaki nga na ko forcer te na salaki participation ko benga pourquoi na sali ndengo wana général defa na 1991 na uti poto elongi oyo epolaki nyonso wagelanga ba mauvais sort ye mutazu benve na ye na 91 na misu ya Claude Montana Kabenga akamati benve na ye ya rouge ba démarrer yango ba memenga pana bango na kisantu bake ko traiter ngai elongi oyo bozomona lelo nzamba sala bikambo pa ba defa na zongi na église abima ba tsenga mafuta oyo benga ya cha na zwa kimia ya libela defa wana bozomona wana na fanda na Kinshasa awa général defa wana abenga nga na Kenya na yo moins 3 fois na nzela ya producteur na ye Gilles Nsana. Donc pour moi na libota nanga na foyer nanga na libota na biso na ba entourage nanga des fois comme un grand frère mobo donc pour rendre hommage à la salle qui va fort pour nzembo simba et daki po na pesa ta yangai na motema nanga na place ndo moni makambo wana na ninge lekinde ngwana 25 000 na fanika kana lopango bomoni ya to repetaka awa chaque Congo ayo pesa nga mbongo na maboko $500 parce que kuna ndeko moka sali voice na motema ya mabe na motema ya ko diminuer Congo na motema ya ko sisa ba musicien congolais valeur lelo 5 continents et d'autres là ma solo ya mabe ya boye ba musicien ba détourner mbongo ba musicien ba détourner mbongo ta Redi ya misi grand musicien na payer boye a détourner $1000 ya camarade na defa au pona nini biso na bino toko ni masalite ya modèle ndengo batandi na balabala boziana $1000 manda $1000 nganga ba ko tikela nga $500 na tuni Chaka Congo ya nini $500 oyo Chaka Congo nenga bimi na porte lo pango ndire bazula na ba ya nini $500 oyo ya transport gouverneur mdapesi ya transport ya nini ya on a boye ko leonga bina ko simba yango nanango alors pourquoi sikoyo mboka ya boye ndeko wana mususu wana na ebite soki mutunongo yali adrisha tipo akeko sala voice ya kozala na maîtrise ya masolo o ya yebite biso ba manda to mona ga yena ya Dio Salemba président Dio Salemba biso na respect envers ye président Dio Salemba to bani makamona to salise to bengi batu pona nzembo po bango ya ga nzembo to bengi batu pona nzembo to convaincre ba Redi ya misi po ba poussa na pembeni wana parce que bilongi musuna kata Kinshasa comme so poussa nika ba premier bimi yango pe ba premier bimi ndeko wana akotanga ba kombo o aza na maîtrise moko te atangi ba kombo illégalement grand-père Bozi Bozana azoki ne $1000 ngandi te so botuni na question web sabino
Redi Amisi, il avoue qu'il a soit 1000 $. 1000 $ à soit qui va parce que pour le transport orchestre et au bêta. Na mboka o bande ko na bandeli bino sala makandengo wana. Papa na biso vient na biso Lutumba Simaro akufa ki aba parce que biso 1500 $ na structure to yemba. Et papa vers qui ça vivant bon le tout na parce que l'orchestre tout montant on a pour bêta pour na observer papa Simaro. Ba pesa ka bambongo wana. Ezaki te ba musicien ba kei na caisse ya mokonzi na biso ya ville Gentini Ngobela babi biso to ko yiba mbongo non. Mutakaboli bambongo wana yali président Dio Salemba oyo na benga plus de 6 fois. Tangu Chakagongo a pesa 500 $, on a pona tout na epulutu. Makambo mbongo ezali nini? Makambo komi disperser boye, tozo comprendre rien. Ayamba téléphone ti. Alors, donc ngana za muta mungwa, naza na ba rôle, naza na makambo ba belé ma bebele parce que ngana bino to ta na boye, boye bi pa to uti, naza salité te. Et na kata période nazali manda chante na yembaka 1 point par. Naza na sistaka bino ba journaliste. Na sistaka ba ndeko nyonso na kata ba matanga et na yaka ba matanga parce que nazali muto na lingaki mboka na Congo, na fana na poto te. Et déranger ma casse na komona ke Félix José quoi atanga kombo nanga petit wana ngai boye wase kwa kutinga na mboka oyo na 97 bazunzanga meilleur chanteur déjà na yembaka na ba souffrance belé ya ye na Kishasa masange pesier contrat et puis biso ba manda petit wana na retirer numéro nanga pana et na moni ndeko moko bendo son tangi bozi ana Redi Amisi Mbilia Belle manda chante ba miyibi bendo son yo salaka nini lelo mbongo ba pesi transport pour na orchestre ya yo adresse azo na posa yo kozwa mbongo transport pour na orchestre fallait kozwa ozana orchestre te botika moteur mabe lelo bo diminuer pays quoi et toujours bisa ba dirigeant pays bilongi na bino wana ba mba ensuite et ba koza ba camarade na bino te bozo diminuer culture oyo boyebi ke lelo internet ezana makabebelo sali voice oyo maîtriser le côté ah nazo ba au nom du Seigneur nazo ba na kombo Yesu Masia o tu na bimisi awa Félix José quoi il faut respecter Redi Amisi banzembo azana ngo il faut respecter Mbilia Belle ba Beyanga ba Nairobi il faut respecter grand-père Bozi na banzembo de A de à Z ngamando kuta kinga na musique et loko nyo ko menacer biso ndengo wana facilement comme ça ko menacer biso et puis ne bozo yi bana matanga nzela mboka ko bonga te nzela ya mboka o na Congo eko bonga au nom de Jésus mboka o banzela ko bonga mutema wana nde ya bino botika ngo mboka yo ko bonga banzela ya mboka pe ko bonga tonalité za mabebo limbisanga mais et toucher ba bota na biso et toucher ba famille na biso et toucher ba mission na biso na ba groupe batanda biso na balabala ndengo wana na ba valeur ngana bino duzota na téléphone bozi na bo PC place basa ba grand mission pays bolinga kufa po ba bonheur bozi na 1000 $ ko sala nini famille ezoki droit nango na l'état mbongo ba bimisaka na logistique bango ba dirigeant ya Imiko mutu balobi ba kabula batu mbongo na ordre moko dispersé so le bina na même Félix José Galo zo bananga ngana za traître na sana e cop nini na sana e lisoni Paul bakingana za traître na même na parquet ngaza na parquet Yesu Masia pesa biso respect ningongo na biso des fois kanango ake nango parce que to yibi mbongo ozana ba preuve te zo ba biloko na bakamata ningongo ya biso ba pesa yo osala kango donc batu na mboka oyo toza na maîtrise tozo bo mboka na biso surtout kota culture na biso na côté ba comédien na côté même bino ba journaliste même na côté la biso ba musicien tozo boma to komi mbangu na ba nini et puis ngana zo senga famille vraiment basa l'effort ya kokota makambo parce que famille eyebi ke biso oyo ba tiena balabala po ba sambwisa biso famille eyebi ke biso to yena biso bati et famille eyebi nini to sali awa na ye retard awa parce que fallait to yamba famille na Sokoda po pesa ya nyoga longa abombaki enveloppe na cadre ya Sokoda ba pesa parce que ngako pesa ngwa vama tali poto yango boye ko pesa donc uti kuna na Sokoda famille uto zasu moi eloko muke na droit ya kombo ya général de Fao donc général de Fao pas ali molimo neza na kimia mboka ba tonorer musicien nyonso ngana kombo ya musique na sengi ba musicien merci ba musicien nyonso ba ya ngana bino na kata mboka oyo tomoni ba matanga beleleki omona oyo mso koti voyage ayete oyo mso fayina na ndako ayete ngana bino tozotala boy na zanga ki matanga ya King Kesser mener parce que fayina zana vient nga papa Wemba azaki na douleur à kusaka na tête ofana na ye ba oyo la King Kesser na pas du peuple dans zolo la débat ngana bino bandeko o bokomba aigri na yebi succès za eloko moko terrible nga yango na ngaki succès za kasoki bandi pa moko le silaka kanda ile obsaka batu makamoko et puis oyeba te que succès c'est sili quoi
yo komona kaka naza na succès mais c'est sili kala quoi bo fingi batu ba sela loka bambonga kala bo fingi batu totala kabino kabo là biso zo travailler kana kata pays et puis na discipline bo tika comme mboka oyo na ba continent nyonso ke mboka oyo mboka kitoko lokwa mboka oyo ezate mboka eleki mboka oyo ezate yango biso ba manda to fana mboka oyo puis très bien quoi mitema na biso za la malamu to za la juste moto mayele pena moto mayele biso ba dide mu mengi ba Evariste Bochab bata mayele ba ba place ko placer ba mo grand frère na yo bozi na yo wase quoi ko lo banepe vie makamni ni rien o ko tandaye na banzemo ebela za nango na makambo ebela za nango na kata pays oyo ça est dérangé lino ba ona ko lo basu ya bien ya malamu ya ko bisa bino ba congolais obo tala biso obo tala ngai frère na bino leki na bino ya na bino chanteur na bino ya mboka et déranger biso so bo moni to ko sala na yo ko sala eloko yo ya li droit de réponse les andika ke mabota na biso etalo bi moi na tuna boyibi mais nzoka boyibi na bino ti esika mbongo ebimi tozala te bato coordination wana ya imiko ba yeko kabula biso ba yeko pesa nga mbongo 500 oyo na tuna asa bimi to benga na ba téléphone ba yamba soute voilà donc je pense que contribution na nga makasi na famille Chirac oyebi na banaki démarche à Sogoda bon na PCA nyoka longo et lelo noko na bino azaki na kata ba réunion to sali na gouv boyebi to sengi bino la direction hôtel de ville Gentini Ngobila excellence Kulutu to sengi bino merci matangele qui très bien modérateur avec moi bunga bunga yo présenter yo et pas yo présenter directeur ministre de la culture et pas mais sinon na bonzambe des fois aux agréments mutama la musicien nyonso ya Congo à l'élite des fois ils ont déjà témoignage moko oyo et ça dit très bien na ba yo bozo bunga nzela bo bongsa makamna bino sala nzembo na yo sala kanzembo zana orchestre na yo biso saka awa zana orchestre na yo ba ko benga pe yo ya ko zo transport o ya ko beta orchestre ezate ba pesio eloko moko to luka ngo fraudement posa na droite o komi ko tanga ba komo ba tout facile illégalement monsieur parquet na biso za yeso to moko na ta o uti prison mon frère Adisha o uti prison kulutu na so sala uto akangsa giyo na makama be ko laksa ba tu misapi et puis waze quoi la mugalo ba manda baza ba catégorie na ba to ndingo non na kota prison te na kokota ka prison te na zaka na banzemo na misa mboka o confirmé na za na diplôme na nga meilleur na kata mboka na betra ngo tolo te parce que zaki makama nzamba pesanga et boye na mboka o bokomba misa bokombo dimina ka bato na retirer ba numéro na nga na ibe kire na mino nyonso wana bo salije wana ya ko kondisa musique ya Congo biso musique ya Congo biso to souffra na et qui a bossé la musique à Congo, on a retiré le numéro. On a binoté. Bon, il y a bino, la bombe est quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est l'artiste Manda Chante. Vraiment, Toyo qui est exposé. Mais je ne suis pas quand même celle, Nazana, Nana Sanga, Azakuna, Aza chargé de communication au Batrava, Kana Kumanda Chante, na Banaoke. Et puis nous avons Nadia GD. Je crois que Nadia, tu peux avoir quand même la parole. On en a peut-être pour répondre à la question à la chevalier de la plume. Mais toi au moins, si tu as une question pour que Bandeko Nyoso, Baza, chevalier de la plume, au Boza déjà la question au Tombolika Moussapi comme ça. Micro Moko Eza Awa. Voilà, président, moi j'aimerais vous poser une question. Moi j'aimerais vous poser une question. Et le connu n'est ça la que ceux qui artistes à Koufi, il faut qu'il y ait un problème et bima. Vous êtes déjà aux arabes grands et en boka oh bandi musique les lotés. Est-ce que binomoko after bamatanga bon kakabo qui est na source te beau découvrir que banani basala que ceux qui artistes moko akufi il faut qu'il y ait un problème et bima. Ceux qui y a mbongo te ceux qui y a boy pour bamakamona tout monde atango lisusu. Ngai na banzi mko liboso batangi komona ngana makama boye na zaka ngate mais na zaka minga assistant parce que moi so muta kufi to yaka. Mais des fois autour na souci ya rozala sika moko likamoko ezali pour tout l'ensemble. Zaki dispo to yaki. Mais sinon ko lobakio ndenge ni kaka kota ba artiste so mambe samboy oui ba corporation na biso soit ba mutualité na biso muteza na moi makamo ya moi mukie mabe. Mais na direction générale lelo ya société droit d'auteur modèle président José Razo dirigé je pense qu'à ça na pouvoir rebeller ya koyeba na ko coordonner makamo rebeller na discipline et puis na bola munyoso. Mais sinon et général parce que muta kotika la date biso on se koleka mais au Genève il faut ça quand même bien l'état goya pessimiste solo na ye mais bino beaucoup de désordre parce que belé ba yaka wana pona makama koldia ka mbonga moyi. Voilà. Merci beaucoup tout le monde ndeko na biso azana
Aux une micro, c'est présenté comme on a combo la chaîne. Oui, bonjour tout le monde, merci. Malta volume. Merci, l'artiste a dit que de déplacer son dossier pour les avoir touché, même bon, question de besoin étant musicien, ce qui beaucoup fait, pratiquement éloigné de ça. Pour que mon culturel, les mots, par exemple, la presse, beaucoup fait mon tout ça, l'association de Saint-Simon, de Tali, de Lengen, qui a contribué même à la famille. Donc, c'est beaucoup fait. Pour contribuer à la tête, pour quitter la famille, et ça va, donc, il y a un coup à l'État. Et puis, deuxièmement, mais il y a qui est bon, le bien, tout ça et tout, on dit la personne monte quand même, on éviter pourquoi, et puis on met dans le guitare qui est là, à répondre, tel moment, ils ont juste là, et pas là. La taille, comme on a dit, vous avez aidé lui, et toucher même Moka. Pour reconstruire le monde, temps par les 5 ans, pour Moka, tenir de l'humain, c'est pour nous discuter. Est-ce que vous pouvez pour s'analyser, vous ne pouvez pas le gouvernement gentil de l'Ambaka, et puis il va citer comment on va aller, vous s'en allez, là, vous allez conclusion à bien tomber, pour mourir à la sanité. Non, mais les bossous, ils ont tout simple. Mais tant que ça n'a pas musicien balo. N'a pas tout le bloc Moussapina lobby. Est-ce que nous avons nombre de choses belé, tu as 30 ou 40. Tu as des fils qui montent à mon côté, tu as tout ça. Pour te payer dans la famille. Comme ça, tu as un ciment et un normal. En tout cas, tu vas répondre à l'État au pays Sambongo. Soit tu as 30 000, 10 000, comme il va avoir discussion. Mais sinon, tu as tout ça les locaux, ceux qui, dans la direction de l'artiste à Koufi, tu as montant mon besoin de tout ça et ça la contribution à besoin de Yamoune d'abord, Yango. Et puis la question à Mibalé, où est Touni? Oui. Oui. Nous ne sommes pas salis. Tous ça salité. Comme moi, Bimi peut pas salir Bisso, mais tous ça salité. Dans l'émission, le bateau va retourner à tout le monde que oui, Bosi Bosi a la salité, Redi a mis la salité, Maman Bilebel a la salité. Donc, vous voyez que Mbongo wana, bango ba mise ba kana ko zo na côté, Mbongo wana na logistique o esalamaka. Bapesa ba mission ba transport pour ba mema ba orchestre ba sala hommage na kati ya makambo nyonso ndenge ezalaka tobeti na matanga ba pepe kale tobeti na matanga ba king kester menea tobeti na matanga papa wemba ya papa simaro tobeti donc makambo eza juste yebani lelo ke kosangana na moya lelo yebaki ba mission mama Judith mama Nadia pardon yebaki ba mission lelo basangana na bango mais siko ba danger za nini yo muto zo bebisa ba réputation ba mission yo kosangana ba tout facile ngona c'est ça le problème. Il faut que nous positionnions nous paix maintenant ba mission ba sangana parce que yo soko ye kaka bombe ngana ngana mona quand même mutu moko tamsunga manda bola le makamba boye mais Adrissa a outil prison quand c'est ici la modèle nini wana et yega mdabimi akeko tanga akoko sala voice pour diminuer donc étant mis dans 5 continents ya monde pour pas diminuer Congo donc à diminuer Congo quoi nzemoni ya sali na pays pour diminuer Congo Congo ya ba franco Congo ya ba tabulei Congo ba wemba mboka ya boy diminuer ngona makama mikende ngona ba détourner mbonga matanga des fois qui assister à 100% l'état n'a besoin assister à 100% ba musicien ba yoko assister des fois à 100% bino moko coordination bo zumbongo na ba ya na bino bo sangani bo kaboli bato na bandenge na bino et puis bo tanda bato pour ko salir bato nzamba ko juger bino. Merci beaucoup. L'un des confrères Zana Simakuna. Ce n'est pas ça au télé, mais à mener dans le bas son micro. Ce n'est pas ça. Comme l'RTNC, musique à touche chaque dimanche. Pour votre information, ce que Manda Chante venait de souligner tout à l'heure par rapport à 25 000 $. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Rédi Amissi, à marteler à moi, à lui, mon moyen de marron. Alors, une question de curiosité par rapport à l'artiste Manda Chante. Félicitations, 50 ans. Groupe Anaouki, ça évolue pour l'instant. Et en deuxième lieu, question Nenge Potoko Tezali, entre Bino, artiste, est-ce que Bino Moko soit chargé d'obsèques sur une Bino Koufi? Parce que, qu'on se le dise, tant le gouvernement a dit que ça montre,
bapotopoto ezali. Alors, bino artiste, vous voyez qu'on s'en charge dans l'obsèque, il y a des musiciens, peut-être peut-être un musicien par rapport il y a les solos par rapport il y a des femmes. Alors, en deuxième lieu, la ligne sous dans martelé. La ligne sous dans martelé par rapport il y a un groupe Banaoke où on a assisté plusieurs fois dans le studio pour l'acoustique. Où en sommes-nous par rapport à sortie acoustique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment répondre? Bon, il y a Bandego Batika Makele Kuna. Il y a Lobaki, il y a Liboso. Je pense qu'il y a autre Lobango déjà. Oui, sûrement. Il y a autre d'effort. Il y a autre que moi, droit Morobo. Par exemple, 500 ou 200 ou 300 ou 100. Nous tenons à y aller et contribuer les amakas. Mais au Moni, les autres ont un témoignage de Johnny Hallyday par exemple. Johnny Hallyday a beaucoup en France. Pourquoi Baboy famille n'est pas les botans de fanatique de Bassal en mobile? L'État est humain. L'État sera toujours honneur. Tout le monde dit l'État n'a pas sera toujours retourné na honneur. Si vous le dites, pourquoi bien beaucoup d'arrêter, tout aussi. Bissot doit en droite parce que Bissot doit diriger. L'État peut diriger à Bissot. Donc l'État a un honneur naïe, Bissot doit faire participation. Preuve. Tu y a répondre au bêta, tu y a répondre au coller l'ensemble. C'est comme ça quoi. Merci, Niket. Pourquoi la pratique qui empêche la vie au transport pour la bêta dans le cercle, il y a construit la vie. Donc, le gouvernement, ce qui est possibilité, au bêta, question est très bien, mais ça l'engage la question parce que si vous question sur tout le monde va tout fan de bataille au babi bon tout le monde pourquoi parce que na répondre nengo tant que ça la makambo organisation ya matanga wana l'état mtatsa ngo pemene ke artiste bakoya ngana ko yanga moko na yekolela matanga oui mais ba mise na ngaso ba yekolela peut-être moi 100 ou 200 et ça va bien pour le transport ba ben ngo logistique moko za juste ouais ça la mais golobake biso mo dozanga la volonté déjà maman question ndengona maman ngazo Niklin biso yeba que volonté wana vraiment ezalaka vraiment mais l'état a sa place où ya dirigeaka biso amoni pas si biso volonté ko le ndengona biso puis atala bi bon to peut sabino quelque chose à transport ezarapé motivation ezarapé déjà calculé mais bandeko basali mabe bango moko basali na désordre et pesi mabe ba connoter ba kombo ya batu mususu pour ba salir kaka batu na kombo satana. Merci beaucoup. Organisation Matanga générale, les acquis gérés par le ministère de la Culture, d'autres publics. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième, le ministère de la Culture, il a mis 10 000 $ pour couvrir la frais non sur Matanga. Parce que Unico, bon mot, peut-être que vous n'avez pas gouverneur 25 000. C'était au nom de quoi? C'était pourquoi, au fait, la zone qui voilà. Et en entendre dire, c'est comme si des ordres, c'est la même niveau à Unico. Ça veut dire Unico, on a créé des ordres, après, si nous avons d'une manière dispersée. Oui, même pas, on va dire, on va aller la paix sur 5 $. Adresse à Tipo. As un membre à Unico, il n'y a pas un groupe WhatsApp, et filtrer un message au bureau d'artiste. Vous êtes sur la Kati. On a déjà la Kati, on a battu dans la Kati. Donc, Abimis a une voice devant Bakino sur la Kati. On a dit non, 25 000 $ au président Ado Sassouaki. A qui y est mon amour pour Papatou, parce qu'on a 4 mots et Macabolia. Alors, ça veut dire que Adriche a le besoin de Kuna. C'est pour cela que la question fait la peine à Moutounango. Donc la question est la question au Benga, Kouloutou Adio Salemba. Il y a un gouverneur, il y a un peu de bon. Alors, on a coupé un été, on a bengi un téléphone pour nous naï. Tout ça n'est pas de lancer Jean Zembo, et ben on les gars déjà. On a bengi plusieurs fois, il y a un baté à rappeler à péter. Bisson a moka, tout ça n'a pas papa, il va bengi à 9h. Si même 12h fois rappeler. À rappeler péter, il y a un débat le président Imiko. On a Imiko T. Pour Imiko, ils ont la souté. Si on renaître, on va organiser un siko. Mais le président qui m'a tapé intérim à ça. Mais il fallait qu'il y ait une discipline. Tout n'a pas de question. Tant qu'on a il y a ça qui est parce que
fallait quand même penser à un bateau bayembi na 50 ou 40 de personnes bayembi ata transport après apesa bango apesi bango fallait penser à tango il fallait à ça la communauté mo bien communiquer mo na mo comité mo ba solo là baloba pour biso ngana ye matanga ya général de fao na kombo na ngana famille na ngapo avec grand frère moko juste ngana kata organisation na zete na longo makamona kala depuis que liwa ya King Kester menea po batayela kambongo e monde bayeli mbongo Adrissa a koselinga makambo alobi ke ngaba pesa nga $1000 pa na kangi mo koso moyibi mote mabe yango wana lokuta yango wana et so na bina venger ba okanga or ngalo kona na Yesu ba venger voilà et question muso tuni président Dio Salem a mieux placé à répondre pour yé mutakana ko mbongo kuna biso zelaki mbongo te nga mama tante sœur na Gisèle na zelaki mbongo te po to yaki pona makambo ko mbongo na yaki pona ko mbongo te et famille yebi na compagnie bango na ba démarche ni po bazwa ba mbongo po za juste il y a bien un transport nini et puis abimina ye kaka otuna ye awa pena na zolo ba sadi mulangi pena pembe. Merci beaucoup Armand expression 26. Pourquoi Congo na yo est mis à faire détournement $25 000? Pourquoi Congo na yo surtout Congo est Cameroun Makassi qui est détournement $25 000 donc Congo na yo pourquoi Congo na yo comme on a bimi batu ba amplifier makambo wana et ali Adrissa tipo na kurutu na biso wazekwa alobi ke biso to zumbongo ya matanga ya defao sans à vérifier nga na mona ki ya yeki na mboka awa beta musique na ye na talenga bio ya za muto mayele mais ce que nazo comprendre mayele na yango ke wapi parce que mayele ya mboko comme on dirait mayele ko ba français ou même mayele ko expliquer ba bebele belo ka ba misaka na bango origine ngando na ebité il faut muto za na mayele juste y a une place dans le pays, l'élo, il faut couvrir, comme les collègues. Alors, on a rapide, comme on a biso, il y a un biso, surtout, ceux qui ont dit bongo, mingo on a venu kangama, langage ma bendengo wana. Et tant que vous avez bongo, vous avez bongo de matanga, bongo banzela mboko ekobonga, banzela mboka oyo ekobonga, ekobonga. Bino za kana poto biso za banzela na biso Congo ekobonga quoi, ekobonga. Merci beaucoup, conseil. Volume, c'est bon. On vient de poser cette question. Cher conseil, s'il vous plaît, il a déjà répondu à la question. Il faut répondre. Ngai naza na problème moko te na wazekwa. Wazekwa eloko esalinga mabe na ba tenance na yero ba petit wana et puis ko sangisanga na groupe bato balakisaka mikolo na mboko ba misapi. Na sepelaki déjà te pinga na petit na yo wana tazo ba ndenge wana. Ba responsabilité na na pays oyo ya za na ngote. Parce que na mona musique na pays oyo ya moni ngote quoi. Donc aza na droit te ya koloba babiloko wana ngaza na problème mona été. Na mona ka ya kuma okanga mana vesi maro preuve na ngana koloba na yeku to na 15 billets awa to zanga 2 billets to na Uganda pesa nga 2 billets na retour na zong sila yo et na yeko zong sila yo manda zo ndambo zong sa problème yati na za na problème mona été problème na ye makasi ya lika ka diminuer ba musicien minene na Congo ba bozi banzembo za na ngo ser na ngai Naomi bozi banzembo za na ngo wase kwa za na ngote wase kwa ki pesa banzembo papa wemba lelo wase kwa nzembo nezani Félix wase kwa oui oza yene na nga nzembo no za nini fimbu banimateur mbasalagia nzembo no za nini donc comme même batu singana kingo na mboka on dirait o étouffé batu bambila belle baza ba ténor ya mboka o ba redi ya misi ba nzembo bozi ko lo baté grand père bato lo bakana été kolo ça y est donc naza na problème moto na base quoi mais na milongo lipa na ye parce que na moni aza na kanda alobi oh non voilà simara va kufa lugaki chibala pona makaba monga non neti ngai tant papa simara kufa na kina goma na groupe to kina kinita et to kina kata communauté organisation te oh baliaka ba mongo non faut pas avoir cet esprit de keto c'est pas bien quoi
Bonjour. Petit temps de parallèlo. Ouais. Fibre la fibre. Comment on a chance d'abord un éducateur de masse. Pour aller d'abord un bon parce que depuis qu'on a fait ma chanson, et tout à l'heure peut-être la mission disait que mon côté est lié la bêtise. Oyebi Yomoko, général de Fao, Atao a traversé, il loba o et lobama. Mais les lois mowe yaki, yona bakulutu na yo, nabandeko na o misusu. Likolo ya mbongo bolibobo maname mowe yaki. Étant qu'un philosophe, parce que la vie de Bananjili Baché la bonne terre, le général de Fao, au béni si soit presque, faut que si on merci. Si autant les autres défendre, aux autres bananiers, na autre Félix Oazeko, autres hommes à Combo naï, yopé comme on les a impliqués. Lilo, la mission congolais pour un boliboté, le Kabouyako, le général de Fao. Aux hommes on a monté la Kabouyako Bibelabino, parce qu'il y a dit d'abord famille naï n'a pas si. Autant que les hommes a bino bandeko naï, on dirait bolibozate, pour expliquer bisoli, pour expliquer famille. Question à les hommes. Ouais. Famille des fois n'a pas cité, on a déjà les bossos avec ça. Parce que famille des fois on n'a pas cité, on n'a pas cité, et Tigani n'a pas cité. Et bandeko, bon, au moins quand des appels on se appelle au paya, mais na kata kanda makamuso ebimaga faut que ça les fora ko saisir dans. Lelo ba mise ba bomanité, hein ba misien na lingi boye ba mise ba zo bomana na Congo te. Ba mise ba zo bomana na Congo te. Coordination ya imiko mutu ekei ko sala événement ya matanga po basa la musique na salité. Ta ba zo ko ma détournement ya mbongo ya 25 000 ba mise ba détournement mais non. Beaucoup de grand-père Bozi a détourné 2 500 000. N'a comme bien. $1000. Bozi a ngara bino tout la boy. Non, vous pouvez ça respect, na respect. Donc, tous allez bien. Ba mise ba bomanité. 2 ou 3 personnes ba salir désordre pour nous salir comme ba mise na musique ya Congo. 2 ou 3 personnes. Ba mise tout va bien. Ba mise ba bomanité frère, film la film. Ba mise ba bomanité. Tous allez biso tout bien. 2 ou 3. Ndeko Adrissa wana kena ba voice a lokuta na nini pona koloba ipa zo ba biso za na kata groupe ba voice za kuna ngana sala voice kuna tena na kata groupe wana et président adio kuluru na biso adio Salemba na Chaka Kongo bango ba sala ba organisation na bango na mona ndeko moko pa kiona Paul Leperc bangonde bali ba coordonnateur ya makambu ya obsèque ya etalaki kondo kulutu de Fao biso to yebelo ko moko te bangonde balinga ko saluer. Le gars a dit que 500 $, a dit que 500. Le gars a dit que 500 $, le problème. Il dit que alors Nathalie, si au monde, donc on va dire que ceux qui aux gens bango bazar comme bombe. To télémé la studio ngana ser mbilabel, azole bisa ser mbilabel Chaka Kongo. Le bana beda chou, le bana ebena tozana posa makamba. Ser mbilabel pas le bana talenga bia ba Chaka oyo. Ba comme même pas plus que maître. Donc ba bombe, ba comme ba bombe. Ba mission ba très bien film na film. Toza ini. Mais to pas meli ba to wana ba sali mabe, ba ko se comporter nengo wana te. Internet ezali pona makamwa malamu, ya pona wana bondokiti. Wana bondoki. Bango wana ba baby sina ba na biso wana banani bazana ba niveau ngo ya biso. Na loyembo, na banzembo, na makamu na mbuka. Banani. Bazo beta wapi? Ba beta ka wapi? Merci beaucoup Jonathan Poutine avant-dernier. Président, on s'est présenté comme moi chaîne. Jonathan Sindani, Poutine de la presse, de la télévision. Question à l'Inaïba. Et bien, le MCBISO, au moment qui Chaka Kongo a été $500 à le désert de transport. Mais quand il y a un MCBISO sur 500 $, mais pourquoi tant on dit que les amants ont eu un transport? Au ça il a été au bon moment où la tradition ou soit déjà façon à défendre aux mis défendre par rapport à n'importe balobi comme on a eu que les moments où la tradition $500 ou soit déjà c'est vraiment les transport et ça va baisser. Déjà la maso to beta awa déjà mutako tuna tego pona ko défendre n'importe to liembongo pour te expliquer bien que to liembongo te mbongo on ezali logistique mo ezala ba pesa ba mission transport pona ba c'est tout à la juste vraiment faut tout à la juste
Langa je bato liembongo pona ko se défendre non. 500 na sona zaki nango parce que na maîtriser ki li solo ya chaka Congo té. Et le la bateau on a besoin de biso de faire ba mo ba sec ya on a gardé yango. Moi je vis très bien là monsieur. Oh vous me mara ba so nga mo tété là na na sa vie na na faire. Et ça passe pour na bon comprendre. Moi je vis très bien là, na vivaka très bien. Et yango na boya ko kota na makambo na bino wana, oya gauche à droite. Pour que nous sachions opposition satanique maka bebele bele. Na vivaka très bien. Si on a gardé $500 wana jalousement, na le but que na mbongo, na muta mbongo. Na pas na passe mbongo. Mais na gardé comme pour regarder personnalité nanga que batona ba ya toujours na mbongo pour na kosimisa ba touche. Voilà, yango na gardé comme jalousement. Et ce que tu sais mais na tangelo yango parce que yom do mo limo présenter biso na suka. Na tangelo yango ko moni moko mibale misatu. Minai. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Nijigal et puis Dimitri na Saint-Thiago clôture. Il a posé bon 10 000 clôturer casse. Question mes amis. Pourquoi la musique et les musiciens tout le monde a kaka deux parties ou bakego et comme le voit lié à commerce d'abord ça lié à commerce ils ont animé la mauvaise foi ou comment? Merci beaucoup Dimitri. Dimitri peut poser question pour balayer mbalamoko. On a pas coordonné parce que le gars n'a pas été ma partie boye. Merci. Mais sinon des ordres parce que et cette fois-ci le gars dirigeant le pays ba moni ndenge Satan a kota pour diminuer pays dans comme musique. Ndé moni salité ou l'équipe makasi. Mais sinon dans l'ensemble ba makamona ezakana bien organisé. Ezakana na problème moko. Soko ko benda na ba bayela ka ndembongo. Moni? Oui, mais voici on est allé la bataille la mbongo mowe. Mais sinon ce qu'on boye n'ezinga na une assistance parce que na émission ba témoignage, na bisi bino ba témoignage ya général des fois au comment na zalaki na. Ya mo ka kabila bilamba ebele après ça ba conseil ebele amatinga ba avion ba Kenya wana sala ngo pendant 6 fois aller retour ebele. Donc na ba témoignage na il fallait quand même na salle effort et repé ça peut bolingo nanga vis-à-vis à vis-à-vis na. Merci Bongani. Naï, Nazaraki, Nabino, studio, on a 3 jours. Je ne suis pas pour de cette émission. Mais il y a des années. On a tout le monde qui a pour se la macabre, il y a unico. À Yopi. Donc, zone qui s'est unico. Ba zone qui s'est unico, exacté. Babimisi on gars tant moi à Koufi de babimisi on toro sur la poésie il a bien et ça le mo ba il y mo ba mise ba sanganaka pour la force tous à la bon moko et puis tu contribuer à la catholique mango sur ça en norme sur ça en ordre quoi tu contribuer donc les arrêter et après voilà d'entre vous ne vous avez comme monsieur maman lingala atunga vous avez qu'à sourire à mon pour la dire parce que non il faut que nous ça pour dans la bouche vous voyez naka nini vous avez qui c'est-à-dire, ceux qui ont gagné sur l'angle, on dirait, nous tout, quand c'est des 10 ans, il y a vraiment quelque part, vous avez ça souci, mais quelque part, vous avez ça. Vous avez poussé un mot, vous voyez pas. Parce que d'autres, vous gagnez sur la bombe, moi, quand les gens ont tout, vous avez un souci pour être, parce que vous m'appelez, vous avez la casse organisée, il faut dans un monde. Voilà un bon limité. Voilà un bon limité. Et puis, pour la reciter, les questions, ils ont l'occasion de mener. Il y a que tout le monde, il y a un affaire formateur, il y a un qui na wingé. Les gens qui sont formateurs. Donc, on dit qu'il y a un moment où vous avez M. Jean Goubal, à une formation, ils ont la naïna. Parce que les gens qui sont profiter d'un monté, à part parmi le général des femmes, pour expliquer ce phénomène formateur de la musique congolaise. Vous avez formé à Batou ou comment? Non, non. Parce que le rôle ngana liboye na wuti na ministère de la voix na dewo na chorale na yembaki na chorale ndena yo comme musicien ndena yo comme chanteur na pays donc na ba interprétation nga na koyoka ba mikolo ba chanteur na mine na pays tie me minga na ko na place donc formation na jongo na chorale na kurutu na biso to tika biso donc c'est le temps fumu donc ngana zo formation kuna makama ba formation oyo yaki ono na yeko za formation na mon école moko te pesa ba formation ba parina et pesa ba formation mais ngade na mona kana nzamba sala ngo ndire donc na ina ngo na to so na kotu na ko panza parce que na donc nzamba pesa nga nyonso apesa nga ngo pera bo donc ata guitare so sali mon na zaka présent donc na ni ba on éclaircir opinion
que à faire formateur la musique au minimum ça la musique typique et ça bien ça formation ezali le quoi besoin de orchestre boy le ba mission ba go rejoindre nga na structure to ba nzemba vesimaro et belé ba niveau bazaki na niveau ba komi ba mati quand même mais ngate mna go le ba mati pona nga ça dit bazui mateya à travers nenge tozo sala musala bazui mateya mamo mais ce comme nga ngolo ba ngana formaki bango na comme menteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci maman. Dimitri Clotilde. Il y a une relation avec des fois au talitam qui peut ma casse penalty. Mais sinon on a ébissio ngai na misu ya Jésus Christ. Ngai na yaki pona na yaka pona mbongo te, na yaki pe ma général des fois pona mbongo te. Mais na ébissio que mutu na lobi na zaki pe na kata coordination de tout na mbongo. Et belé ba ila ka mbongo parce que na feki bande mo mikolo ngai manda na yemba ka musique mais na teka ka pe mboa. Batu ba seka mo eta or na kata kishasa awa mutu na mutazaka na moi 2 ou 3 activités pour na ko survivre. Vous voyez alors batu muso azali wana asaka cop moko te yango mo zo pesa bango kanda ba komi na kanda ya ko lobaka ma belé belé il faut moi cop moko ezala ata pa ya mwasi na yo ata pa ba camarade na yo cop moko feza so cop ezate o kosidera gaga yango moni auto na yo boni tsoke ko na bimite parce que ça 100 cop. Et puis, ma prophète a 100 copes. Merci beaucoup, Dimitri. Dans quelques mots, pour que cette chose résumée, il y a donc on prend le thème, par exemple, il y a 5 000 $, soit déjà par musicien, en quelques mots, donc on prend les lignes d'affaires là. Et donc, on se voit maintenant, on dit que quand on entend l'émission, comment il sait qu'ils sont boyés, pour la bon. Voilà la première question. La deuxième question, les Anglaïs, 500 $, on a l'émission, la caméra des films. Donc, on misère, le besoin du cerveau, tout rien. Merci beaucoup. Merci. Non, on a pas ça bon avec presque. Là, bon, on a un problème déjà. On a presque. Motuna na ya liboso eza yaxunini. Première question, résumé. Oui, merci. Ya motuna moko très bien. Le gars na fandi awa 25 000 mokolo bima na ere bima na yebité na zalaka pété. Na yebité na zalaka pété. Biso to yemaki kaka nzembo. Ko zela kiti mokolo matanga ko bima d'ailleurs désordre yaki makasi. Biso to contact to s'organiser to kende na ba bus aéroport to yamba mo na biso poto ya na ye. Mais désordre les yaki makasi na ndenge yaki contact pe na morgue na ndenge pimi. Désordre les yaki makasi. Mais ordre quand même to yeko mona na kati ya musée ya biso ndenge peut-être eleki très bien na ndenge mboka et pensionnaire. Mais 25 000 mokolo bimana ere bimaki biso ba manda nga manda na yebi eloko moko. Et nous avons fait très traité. Nous avons monté, nous avons traité, et nous avons satan à Rosaranati. Il y a un moment où nous avons fait nous avons traité. Nous avons tout le monde, ceux qui m'ont bimi, tu as relubaka na poisson na banini banini. Ça, na boya mon monté maman. Donc nous avons 25 000 bas gérants, il y a 25 000 ali. Nous avons fait président Dieu Salem ba oyo. Lingomba et Miko et Utuku Longolaye. Sans bisoma ko mission congolais na union surtout solo là et mais c'est ça qu'on a na quatre organisation groupe d'Adio Salema na benga ye 6 fois ayambate à rappeler petit donc pas de considération na kamata numéro na ngape na retira. Merci beaucoup Manda Chantaza quand même président ya bana OK orchestre cher ya fait Lutumba Simaro Masia production ya Laurent Sokoko otozoyoka ezandeni. Oui ezana projet mabongisa mbeba ramingi na maboka nzambe ezana projet Laurent Sokoko a grand mécène oyo asasa ba musicien na mboka plus de 80% ba musiciens là to wanga na ngote et aza tata ya bana aza grand frère azana makamna ye belé malamu salaka ezaka musique te mais na comment musique abaki mbalo yo biso mtozo kende kuna. Bon, ça m'a dit que quelques journalistes, même c'est pour bientôt. Ce qui février, si les mars, c'est aussi la tête. Donc, ça m'a dit que le projet va passer à la À part ça, l'orchestre a organisé. Ils sont très très bien. Tous les retard pour la matanga, il y a général des fois au moyen de ça acoustique, tout ça qui va nous envoyer Simaro, Papa Wemba, King Kessere Menea, Papi Tex,
nanga moko manda na saki 3 chansons Ibrahim Socrate nanze moko za na liberté na bandela ngo pona kombo ya Grand Mayasi Gilles Vasimba de tout ça ngo peut ça mais sinon dans l'ensemble disque ya Kondo Simaro to ba to sala 6 chansons na ye ya yemoko et sala ba kamnango et puis 6 chansons ya biso ya groupe autre chose que fin février ou fin mars mais sinon acoustique ezoki mota to ça même sacrifice oyebi que na tsaka teinture na mutu na kataki kovo kaka pona kolobaki ah grand frère akufi il faut na bimisa pena motema kolobaki to kiti drapeau donc bomoko mboka to ibani na ko makambo soko zali mutamayele azaka ya classe kaka te na mutu na koyeba ko placer sagesse eloko batanga ngo te na ba campus kuna il faut ko yo placer alors tout solo li quoi. Merci beaucoup, amis internautes. Merci à De Presse en ligne du Congo, Appelco en sigle. Je vous informe que la semaine prochaine, nous allons encore recevoir nos invités. Boé Bango Kalatrote va inviter au Tozanango déjà ce lundi, ce mardi, ce mercredi. Nous avons encore des invités à recevoir. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye.